liloba. Oui, topesa ndeko msusu na telefone wa za na ligne. Yango wana na lobi. Zela ndeko msusu na ligne wa aloba. Ndeko na ligne loba. Ndeko Joaquin Mbote. Oui. Bon, je crois que Koko a lobby pour comprendre. Mais Nadengi n'a précisé donc un mot très important de ce soir. Et c'est la famille Oyabiso, Bato Oyo, Bazali, enfin, vivant, ou Bazan, la relation directe dans la famille à la Diangenda, je vois papa Diangenda, vous excusez-moi. Na famille, enfin, il y a des individus, Bato individuellement, Bazan, la relation, dans la famille à papa Diangenda, na Bato Msusu, tout ça, on a compte, il y a famille dans les deux familles. Donc, on ne peut pas engager, pardon, il faut engager une relation, vous avez un moto, beaucoup de relation, il y a deux familles qui sont la société bien. C'est-à-dire, moto, na compte, il y a Yemoko, na moto, dans la compte, il y a famille, c'est différent. La question est, autour par rapport à Makambo, Simon, qui n'y a pas Simon qui m'a vraiment, on a souhaité militer beaucoup de ça, enfin, tout qu'il y a polémique. On a rappelé le mot Bamba Emmanuel avec homme politique et Bamba Emmanuel avec homme de Dieu. Dans la politique, nous avons hérité. Dans les ministères et évangiles, nous avons aussi hérité. Donc, tout côté ça va polémique des amis, madame l'unité. Ce que nous avons la question, enfin, à mon avis, à mon humble avis, beaucoup de bâtiments. Il y a des vérités où il y a bâtiment sur la famille dans ce Libi. Par exemple, vous parlez du fils Bamba. Notre famille, peut-être basée en relation à papa Joachim, aux États-Unis. À Royer Sabino, il y a peut-être un Zara qui wana na Bachi, il y a un Zara qui wana ça, il y a Royer Sabino. Mais nous avons souhaité militer dans compte il y a famille. Sauf que la question individuellement, d'accord. Mais dans compte la famille, la limite est bon mélanger. Pour tenir polémique, je ne pense pas que dans le moment de son vivant, il aurait souhaité appliquer la famille dans un conflit. La question sur papa Joaquin Atunaki, il y a l'oba, ce qui va prendre qu'on a eu wapi. Bamba Emmanuel n'a battu un sous oba, basala pour la mboka, il y a Congo. Oui, le loba comme un homme public, la preuve en est que c'est de martyr ezali, martyr en est dans la combo nango. Oui, par des recherches, on peut le dire. Mais on a souhaité que papa Joachim a tout la question la République démocratique du Congo. Il y a autre de façon, la République démocratique du Congo, citoyen Abisso Bamba Emmanuel, Bokunda et Wabi. C'est comme si aujourd'hui, tu retournes à chauffeur et CBA, Bokunda et Wabi. Ah, CBA, pour la ligne Bobomaki, il y a la question à demander la République démocratique du Congo. Tout de même, le monde va vous manquer pour la ligne. C'est vrai qu'ils ont ma caméra sur ce jour. Il y a la question, il faut retourner la République démocratique du Congo. Voilà, merci. Bon, papa, ndeko, mawabi na banza, otushe poe moko ngana za kozela, yope na bilingi swata famille ya papa Bamba, boya, bobi misango. Alors, réponse nanga yangoyo. Il faut que vous ayez une émission de Kimpangiste, na respecta tous les membres de la famille à Kimbangu, mais na yeb sakabangope oyo. Il faut savoir que nous sommes comme légendaire, nous sommes comme figure publique, famille na est comme na mosika na mutuana, sinon que makama national et national. Donc, papa Mawabi Alphonse, il faut vous mettre en tête que avant la formule émission oyo, na sola qui na papa Samuel Bamba. Je n'ai jamais connu cette famille. Bino va trouver une émission dans sala, il y a Kimbangiste et puis le comité au niveau tozali. Donc c'est une information que n'a profité na pesa yo été Bamba aza mutu na biso à 90% et puis azalika na 1% mutu na bino. Donc quand on parle de papa Bamba ici, il faut vous réserver ya kozwaye comme koko na yo comme papa na yo, mais il faut d'abord accepter qu'aza mutu na biso. Parce que Saga et Zoleka Congo, s'il avait participé, nous le saurons. Pour correction et salema. Alors, ceux qui n'est par exemple, au moniete, aux informations et kokate au que la biso. Pour biso to mener ba enquête na biso. Alors réserve-toi, aux droit na se réserver pour ne pas entrer. Mais pour na biso,
nous savons bamba plus que bino mais bino so boyi bake bakundaki place obo kipana bino te biso un jour tokosala bamonument ya bahéros na biso papa bamba tokozala besoin mikuwa na ye donc si ça ne vous intéresse pas koyeba bakunda papa bamba wapi biso ça nous intéresse à vous l'antenne. Merci papa na biso Joachim pamba te tokomi vraiment na sous émission na biso ngai eloko na koloba kaka na ndeko na biso fils ya papa bamba ndenge asili koloba ke non batu na ba question mususu batu na yango te na banzi tango otindelaka batu ba noske baya ko participer na émission na yo na banzi olobaki vérité pelele Simon Kimbangu na ebite soki na kosi ou bien bandeko obalandaki vérité pelele bukoyoka ba vérité awa likolo ke koya alors ba vérité yango tokoyoka wapi poto tuna makambo oyo ya Simon Kimbangu pamba te vérité oyo lobaki na banzi toza na phase ya liboso donc batuna ba question wana te na kosepela soki ba vérité pelele papa na biso Joachim soki yo yebi ekozala malamu yo moko o annoncer yango ou bien oyebisa obengela biso mutu oyo akoki koyebisa biso makambo ya Simon Kimbangu na vérité parce que question oyo akotuna suki eza kobota manzaka ezali kobota libumu ezali te mpona bakongolais ezalaka polémique mais koyeba likambo eza polémique alors namoni importance moko te ntango mosusu ya kobengisa papa totune bakestion wana te na ntango otiaki olobaki ke vérité pelele ya Kimbangu alors totuna question totuna te na zonga na epai ya papa na biso Joachim Zambwana. ndeko Davis na banza nga azali très clair na ntango na lobaki te vérité ekowutaka na mutu oyo azali na yango vérité ekowutaka na mutu oyo osali enquête okende koyeba nalingi na koyoka ngo na mosika te me nakende koyokela ngo na source nde yango wana oza komona nga nayeli bino bato ya source na place ya makambo etali le fils adoptif ya papa Simon Kimbangu qui est Bamba. Mais alors vérité oui non vérité nyonso presque te touche na première section tosali sauf soki olingi akokende komona basuki yango alors kende kosenga bapesa yo par exemple cercueil ya papa Simon Kimbangu okende kotala mais na bato oyo bakoki koyeba déjà papa mawabi réponse na pesa eza très intéressant papa Joachim Zapana na banzi eloko soko yeki na bato na studio oyaki poto eba vérité il fallait oloba biso ke soko lingi koyeba vérité non vérité ebimi bokende na set non vérité ebimi awa ezalaka moko papa mawabi a confirmé ete biloko wana depuis Lubumbashi ce n'est pas vrai suki nzoto ya papa Simon Kimbangu eza na définition oyo bakimbangisi bapesaka yango te quelle vérité ako tu cherches papa mawabi a confirmé yango que ce n'est pas vrai yo yena bakama nkamba na deuxième section ke na nkamba so tofongoli cimetière cercueil ya papa Simon Kimbangu tokomona basuki ebotaka papa mawabi qui vous dit la vérité ezala mokolo ke mutu nzambe asala ye mpo akufa apola. C'est clair que ce n'est pas vrai. Vérité na ngana bimisi yango. Nkamba moi j'étais là. Nkamba ngana kena ko simba cercueil ya papa Simon Kimbangu avec maman Mikala tokotaka wana na kati. Aucun jour na yoka solo ya mzote pola ya muteza. Donc ce n'est pas vrai. Donc vérité yango na lingo ye basi nzota papa Simon Kimbangu. Nzota papa Simon Kimbangu ni sumoko mona kaizate. Ni basuke ko botaka kuna ezalité parce que azali kisimbi te c'est un homme qui doit passer au passage normal d'une personne sur cette terre. À vous l'antenne. Merci papa na biso Zambwana vraiment Joachim na ndimi yo mpe na yokio pe merci na papa na biso oyo toyambaki na ndimi mpe na yoki yango balobaka ba vérité esengeli koyoka yango na monoko ya mokolo pamba te na monoko ya mokolo nde tokoyoka vérité na ba su mwa muke ngai nakomalaka na bana ya papa Charles Kisolokele précisément mwana bango moko nazana ba email tokomalaka je lui avais posé une question concernant polémique mo na Kimbangisi oyebi réponse apesa inga Joachim tu es un intellectuel salela mayele na yo na liko yebso sujet on ezalaka na nini te parce que sujet on ya un jour mais biso nyonso tika tokola toyeba ete parmi les Kimbangistes, il y a des pseudo-intellectuels. Yo médecin, yo un ingénieur kimbangiste, yo psychologue, yo mtotanga, oza un membre kimbangiste. Quand tu dois croire à des makamu bakoko na biso ba maman biso batanga ba classe ba kena kondima, tu dois être malade. À vous. Merci papa na biso
Mbwana Joaquin. Oui, Na banzi oui. tokomi vraiment na suki. Oui. Lumumba lobaki nini après l'accession du pays à l'indépendance, tant où on était menacé par les Belges qui devraient occuper militairement le Congo. Lumumba lobaki na bango, la vérité a toujours triomphé. On ne cache jamais la vérité. O bombami leka soko vwandi bakomona yo. Merci. Wana papa mawabi mutabakisi concernant la vérité. Est-ce que ça na mutu kuna na ligne? Merci papa na biso tango boto kota susu motupe papa biso ane. Tokomi déjà 1h16 tango vraiment epusani na banzi bataki mbangwi se bazako komela ngai awa bazali koloba mena koloba yango te tokozela bino lundi epai papa na biso Joaquin oya komema vraiment sujet ye moko na plateau a pasola mpoke ekozala toujours malam. Merci papa na biso Joaquin na ebite liloba na yo asuka pona ko clôturer émission. Bon, liloba na nga asuka ezali lundi tokokuta na deuxième phase ya tokotombola de 1960 na 1966 précisément na le 2 juin place papa Bamba, papa Kimba Evariste, papa Mahamba André na papa Anani place babomelaki bango. Pe tokoya koyeba pourquoi batu oyo babomelaki bango et puis lokola na prometaki bino eza émission moko ezali combiner entre le Kimbangu, papa Bamba na papa Dangenda triangle ya polygone oyo toko analyser yango poto yeba soki epesi pe impact ya mabe na ba jour ya lelo te. Ba question oyo nga naza nango ya suka nazopesa bino bato nyonso bokende nango na bandako na bino po ntango tokoya na lendi to traité yango ekozala yango oyo. Est-ce que papa Simon Kimbangu vision na ye concernant makambo etali indépendance ezalaki vraiment vision ou bien ezalaki nango une certaine information ye pe azwaki parmi ba mission protestante parce que les protestants bayaki na carte ya kozala contre ba catholique. Voilà ba question tokende ko préparer. Question musu ekozala est-ce que papa Simon Kimbangu na boyebi ete ye bazaki ngunza nzambi batu bazakoya na pembe na ye? Est-ce qu'il avait provoqué vraiment une révolte que ba noir babanda ko banda ko telemela mundele pona indépendance? Ce qui répond c'est oui. Est-ce que ce n'était pas prématuré? Ce qui répond c'est que non. Est-ce que l'homme noir était seulement préparé en 1921 pour s'attendre à l'indépendance que l'homme mundele que le a quoi pouvoir? Biloko na ngoto ko débattre na lendi ezali koya. Poto ye ba été parmi ba prophètes na Bible les plus graves erreurs. Et ça les maka toujours à côté de Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Ba tout ozalaka toujours à côté d'un prophète, on s'attend que makamunyo sa lobby nzambe mutalobi yango nzambe mutalobi yango. Est-ce que papa Simon Kimbangu na côté vision na ye, est-ce qu'il était aussi un conseiller vraiment normal que nous devons prendre pour la makamotali organisation indépendance organisation politique pour papa Bamba ba kende kuna na Lubumbashi ba kende koza mayele ya politique ba ya ko appliquer na Kinshasa pendant que papa Simon Kimbangu n'était même pas un politicien ou un administrateur. Est-ce que ba désordre nyonso ya croire kaka na pembeni ya l'homme de Dieu et konzamisi biso te na biso pe kati na église na Congo et que komika makambo nyonso Kimbangu est-ce que Kimbangu il était seulement un administrateur ou bien un politicien pour Congo et que ne ko s'attendre na conseil ya papa Simon Kimbangu puisque biloko yo na kopesa bino na kana Bible batu boni pe basala ba erreur ndenge ya ko consulter ba prophète et puis ces prophètes ba tia ba ona ba gouffre pas parce que c'était des mauvais prophètes mais parce que batu bango moko ba mipesa ki na bango ke ce que tu dis yango kaka toko yokela parce que ozali l'homme de Dieu et ba l'homme de Dieu yango ba conduire pe Israël na désordre moko ya kosakana te. Question na conclusion na ekozala tirer. Est-ce que papa Simon Kimbangu ce n'était pas une affaire là trop prématurée pour abanda émettre ya ba révolte ou ya ba indépendance ya ba indo ba konza ba mindele na koya pe na papa Dangenda pona conclure ye moko papa Dangenda à ma propre présence na mona na Simba na Matadi place basala Chipoi avandi wana Chipoi na taya ba Belge ezaki pona okumba ba mindele po biso bano to konzama papa Dangenda yetu bakumba ke na Chipoi na Matadi akonzamisa biso ba indo biloko wana toko analyser ngo lokola bokoyena na vérité tika bakimbangise bobenga batu nyonso boyebi naza na bino mayele na lendi. Alléluia.